se yo mpenza soki nzambe te nde toza wapi omona bafonctionnaire bazosala salaire eza ya malonga te me na bandako maboti eza sikobika ngolu yawiwi tosengi ngolu efuluka lisusu na mboko oyo ngolu eloko nini yo osili koyeba concernant église ya Smyrne kati na bamabele ya Turki oyo tozali kolobela kaka. Bon, église ya Smyrne wana ezalaki église moko malamu ekangamaki ata na makambo moko mabe te bino moko boyebi ke balobaki mutu moko aza parfait na mokili oyo aza te mais église oyo Jésus Christ akangaki yango ata na masumu moko te akangaki yango ata na makambo moko mabe te ezalaki nango kutu église moko kaka ya ezalaki bapauvre oyo ezalaki makambo nyonso ezalaki ya pasi donc oyo yoka bakoyebisa bino mbebene to eza fila bao baiza mantseka donc église wana kaka makambo nyonso ya pasi donc mpasi ye mpasi bazali kutu pemene kaka ya poro oyo ezalaki moko oyebika poro ya vi pena ya bongo kaka donc vokalubaki kono mkimiki ateka mona poro ko donc eloko akolia eza te misala eza te donc fo kaka kone kobeta libanga na kati ya poro nde esali me ozwi te eloko moko eza te mais ekangamaki ata na masumu moko te donc makambo nyonso église wana Jésus alobaki ezalaki ya malamu donc nani bishop moko mutu azalaki na kati église wana komona ezalaki Polycarpe donc ye mutu azalaki bishop oyo bana oyo Jésus tanga abengaka boyelanga bana mike wana ye nde utamonanaka donc nzambe donc mwana wana donc akolisaka ye pene na molimo nde akokoma bishop na kati église wana nasuka kutu baproposaki ye akoma ta pape mais you know nayebi te nini esalamaki mais azalaki bishop na kati église wana nde Jésus ayaki koyebisa bango ke nazokopesa bino warning avertissement attention bosala attention ke dans 10 jours Satan akoya kotelema bino na église oyo donc Satan akoya kotia désordre akoya kotia mobulu kati na kati église na bino oyo comme ça Satan asala mabe nyonso donc po azwa bino comme ça bokweya bobanda kosala siko mabe nde basatan wana bazalaki koloba ezalaki nde bajuif you know baonde bakoma synagogue ya nini ya Satan donc abengaki yango synagogue de Satan ezokota na kati église oyo donc akebisi bango ezaki bokeba na 10 jours diable azali koya kotelemela bino na kati église oyo donc lukala ngangu donc Jésus atsalaki bango ayebisaki bango oyo aza na matoi ayoka oyo aza na matoi ayoka oyo oza na matoi te kuma soko oza na matoi yoka oyo nga nazoyebisa donc Jésus akebisi bango nde bongo ezalaki mais Jean pe azalaki na kati église wana donc même avant Jean ntango akufaki wana nde bishop Polycarpe yo kutu azalaki na ba 25 à 30 ans nde ntango you know soki okoko continue kozalaka même bien merci mama ane na banza likabosili koloba mutu ya parfait na mabele oyo azali te kasi eza eloko ya kokama ete groupe ya bato oyo parce baeglise oyo tozali kolobela awa mpe tika tolobela ngo mpe na façon moko très descriptive ke mingi tokanisaka ke de cette église oyo Jésus alobelaki ezalaki mingi kaka baeglise ke okoki komona ndako tempelo evandiko bien si bazalaki na batempelo kasi balobelaki mingi bacommunauté ya groupement ya bato place ya barégion baza kovanda to baville baza kovanda mingi eza conseil comme les églises to les 7 églises parce que na temps oyo baeglise ya bacorinthe mpe ezalaka nango baefeso ezalaka nango sino kutu ke temps emoniseli oyo ya Joan eye komonana basantu paul bato basalaka baeglise ya baefeso bacorinthien barome tout ça existaka nango déjà te mais jésus christ na les 7 églises aponaki tomoni bacorinthien te tomoni banini te sino okoya komona te même église oyo ya corinthe paul ntango akomelaki lettre au corinthien akomelaki yango na église ya efeso kasi na ntango na les 7 églises omoni kombo corinthien wana na kati non ya tokolobela baeglise oyo te mpo wanini ezalaki na groupe baliseti te mais ezalaki contre to baconte to barégion kaka nzambe agrupaki to jésus christ agrupaki elingi obaki soki baeglise mosusu ezalaki na bapembeni ya baeglise oyo tia bango kaka na mopiku moke na conte wana ya basmir na pergano na nini na jope banini tusa ezalaki bongo kopesa attention na église ya Smyrne na vapesa bango attention apprécier bango d'abord que namoni mabe moko na bino te
Sinon que bozali église affliction ningo église oyo ke la batu mawa eza na passion eza na église moko pe ya mawa kasi ayebi ke te bozala mawa boza ba pauvre olata passe olia passe makambo nyonso passe vio ekomikani tiaka bamosusu baloba na se na yebi te so nano yoka te moto azobake toza kosambela me tozo kosambela me tozo komona clair te via passe kaka kobanga te ndeko na ngai me molimo santo ezali kati na yo bao bazomona ke ozolata bango lelo alati super lobi mosusu super olobi kazaka bango nde batondi na kidiabolike etondani kati na bango mpe batielo maboko nzoka nde maboko asalite azotiela yo me yo taki dimanche passé yango mpe kaka ozongeli lisusu ozoko reprendre l'air nyonso yango na yango po se dérange te mama molimo santo ezali kati na yo na ntango otieli moto loboko donc moto mpe azwi mbuyako na à travers ya yo nzambe asaleli moto azwi mpe nguya kobanga te ndeko na ngai molimo santo ezali kati na yo nzambe azali kati na bato ndenge wana oyo ezalaki badollar bakomi kosakana epesi bangoki arrogance etondeli kati na bango mpona nini aza na bambongo na ye akomi kosala likambo nyonso akomi kosomba bato na mbongo ye aza nango mais yo ozangi yango molimo santo ezali kati na yo nzambe azali kati na yo mpe azosalela yo mpe olobi likambo mpe esalami mpona nini nzambe ayebi ke okoka na molimo okoka na nyonso kobanga te ndeko nango kose dérange te nzambe azali kati na yo jésus christ alobi na bana ya smirna ete nayebi ke boza na mpasi kozwa na mpasi mai na mpasi kolata na mpasi kasi bozali trop riche spirituellement botondi na bonzambe ya kitoko kasi nazaka okebisa bino na masumu no jésus christ atika komona masumu ne bana oyo bazali pauvre te alobi na bango ake dans 10 jours yekeba 10 jours na bana vie ya moto epa na nzambe eza neti yaka inane un jour inane ezalaki 10 jours te ezalaki 10 ans akebisa yo mpoke pour 10 ans satan akotelemisa maseke na yo na église na bino ya smirna oyo polycarpe moto azalaki nani bishop na église nange keba église wana satan bakati na babino na bino bamembre synagogue de satan ezali bato mingi batiaka tembe ntina ndateloke synagogue de satan ezalaka vima église oke na okutango yango oyo e aucun jour synagogue de satan etikala koexiste physiquement mais ezalaki bajuif bana israel bazalaki kati na église kati na baéglise me baza koya oyo toza kosambela mpe jésus biso mpe toye kosambela jésus keba bazalaki baherode ke biso mpe ntango komona mwana wana boya koyebisa biso sango ya mwana epui tokosala nini tokoya mpe kofukamela ye ezalaki baya koboma synagogue de satan ezalaki bajuive bana israel bakomaki kosinfiltre mpe na liloba na nzambe akoya kondimela jésus christ de nazareth ke ye mpe biso mpe tokondimela ye tondimeli ye kasi bakeba baza na bino bango wana nde basynagogue de diable synagogue de satan ke bakozala kati na bino pour 10 jours ke pour 10 ans pour 10 jours bakozala wana bakotortire bino mpo botika kosala nini kosalela nzambe bakoboma bino mpo mosala ya ngai jésus esala nini ekita na se kasi bokeba baoyo nyonso boza na église ya smirna église ya bapauvre boresiste ntango kolonga ngai jésus nakopesa chaque motu nini couronne ekoti ya nini ya victoire bokozwa yango nde place wana mama ani jésus christ aza koaprecie église ya smirna ke bazalaki un na misala ya kitoko ya bonzambe kasi bapauvre olia na pasi olata na pasi ndako na pasi mai ya pamba komela na pasi makambo nyonso na smirna ezalaki ya pasi bato bazali capable ya koloba ete biso depuis ntongo nano tole na biso te kasi onokuta bango biblia mikolo nyonso esala nini efungwana losambo ntango nyonso baza nango kie biloko mama ani oti koloba ete yo moto oza komona ete ngai nazala na pauvre tiki nanga kokende na église mama keba jésus christ tokokende na baéglise ntokende kokoma tokotala koma moto aza na mbongo me zero aza na kote mais awa kaka totelemeli koma moto azali pauvre jésus christ apromettre bango teke na kokomisa bino bariche mpo bosambelaka me alobi na bokokanga bakaka na kipauvreté na bino na mpasi na bino mpe bokokufa ya solo bakoya kobaboma bino batakase bokangama kaka na losambo pauvreté mama tika ekimiso église te ekimisa yo te paster mpe akimisa yo te mpona bisaleli na ye mabe
kokende na église mpona paster te otali mama na gauche yazolata malamba ya kuti na Mercedes yo na makolo kuto uti mosika ni papa kuti nzela nzela ekatani kokima église te Jésus Christ alobi ete na suka urone okuzwa yango na suka yo kuna na lola ba movia bena monatia to alofelo oye susu nani lisese ya l'homme riche na Lazare awa tokomi na vie ya Smyrna bokanga na pauvreté na bino kasi ngai Jésus na reconnaître que bozali banani bozali ba riche mais boyika kaka nini piko contre banani contre ba espion to bazana kati na église na bino baza ba espion bakoteka bino bakofunda bino to sambela kana frère tel keba nzokale ye nani mofiti diabo mofiti mama ni na yete suki nano confirmer wote na église na suki bazali synagogue de Satan tozomona ngo frère na ngai ba mususu donc otali penza ba bizali mabano pena frère na Christ azosala biloko ya ndengo mususu donc otali ososupporte biloko yango te ekimisi yo meme na église olobiki na préfère natika nanga na ndako kena kena église